La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de Santivi, la collecte la chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. Bonjour, bonsoir, bande konostu balanda kamabi ya Star TV na pesi binu mbote na kombo na Yesu balobi bo s'abonner massivement na chaîne ya Mabi ya Star TV balobi makamba bien ezakuna na kati. On no s'abonner te bande konanga bo s'abonner massivement na chaîne ya Mabi ya Star TV. Nde to ba kama biti bande konanga na Yesu ko be loko na poka lelo babu ezala nka toli apete. Tola peto na kolbande konanga na ko bwaka na libanga te. Dona yeka koloba tolia pete lisusu. Bande konanga ya basi na ko beta lisolo moko boye. Moi lelo tozo mona bato ya basi batuli na mboka oyo na Europe kaka. Tol baka na Europe. Bato ya basi batuli na Europe bande konanga yo moko oza complice ya kotula na yo. Yo le beza tolia pete. Yo moko za complice bande konanga ya kotula na yo moko za complice ya kotula na mboka poto. Bande konanga omona mama moko boya soko za mwasi oto baki mafuta zo tanga bande na profiter na mafuta wana. Kolinga te mafuta on soke kauki na sima na bande konanga muta ko chao miso. Mututa ko chao na nzela akozala te. Yo bande konanga mwasi fungwama oza tolia pete fungwama na yo fungwama. Yo mona ke non naza mwasi kitoko na sela kitoko langa yaya poni osela kitoko na ndaka libala te osela kitoko na balabala mais moye ko beta yote moye ko beto kitoko na bandeko na ngai ekokoma ekokoma lokola mbungi parce que moye ko beta yo omona mwasi mususu oka ya nina ngo nga nazala nzoto langa mwasi ne nzoto loko ba pesa otolo ebele mwasi nzoto oboite ke tolo na bande kona so comme na âge moko mobala zoya te ni fiancé tolo ana eko kita la souci omona ke tolo no mako ekiti na souci nini obobeta tolo ke mwasi ne tolo enaza na tolo na ngana ke mibali wapi ya tango ko tula souci wana eko kita tolo na yo na sina no beloko ya mibale omona mutu mususu aotala sima na ye mwasi naza na eloko ya sima naza na héritage ngala benga omi héritage ya Congo naza na héritage ya Congo sima otala sima naza na héritage ya Congo bande konanga sima na ekondaka na malaria omona ke obeli malaria vmako sima na vma ekondi sima na ekiti na malaria lolendo no sa bande konanga ezala ngo pama te ya pamba ekokitela malaria yoka sikoyo baso batula ndenge bazalaki na bo jeunesse na bande bazalaki bande konanga toboite ba âge moko ba 18 ans okoko kene classe ba âge moko okoko otanga otanga parce que classe eza eloko moko fait na vie ya mutu surtout na ba tante comme na ma vitesse bo bande konanga moi so otangi te za na domaine moko te na vie no bande konanga eza passe po mobala bala yo mibali ba luka basi ya qualité na sina lo beloko place wana mibali ba luka mwasa za na mwa eloko ba akoyiko contribuer na ndaku mibali lelo bazo luka basi ya ndenge wana mais bino bana bozo comprendre masola ngote ozomona kaka naza na nzoto na ngamba ba nzoto na ko kita la ba stress a poto nzoto na ko kita ta ba facture oyelo na ndaku ko facture me bile yelo na ndaku pu oteli facture futa bo futa ko kite mona nzoto na ekondio mbala moko yo ka tonza na âge à 18 ans mobali moko alingi ya weza tolia pete na âge ba 18 ans tanti na sepeli na yo tete odonga mobalo la sia batanga mibali batanga peyo mama na âge à 18 ans faut être quand même gentil so mobali alingi na âge à 18 ans tu es na âge à 18 tete papa tonton excusez-nga please naza na tawana te nazo tanga na nga ndeko na ngai wana ozo soigner relation ozo soigner nzela mais yo munoko na âge à 18 ans muta sepeli tanti na sepeli c'est que tonton naza na tante nazo tanga moyen exact âge à mukie moi maluba moi gentillesse otolobaka mais yo si batanga mibali batanga peyo ya mobali azaka mobali wana âge à 18 ans ochola mibali si batanga mibali batanga peyo nini âge à 18 ans oyo pola déjà mibali a reponda
nalingi mibala ba paquet nalingi mobala libumu ekota wana âge à 18 ans tozokende lisusu oyo lelo eza tole ya pete sikoyo so okomi na âge à 22 ans yoka so langage na yo so mobala abengo na nzela tantine si ata mibali basili yo te pardon mobala abengi yo mama na âge à 22 ans pusana yoka ye aninga loba nini aninga lobelo eloko nini na âge à 22 ans oyo bakesi batanga mibali batanga pe yo otie na suka pardon wani ozotala oza na eloko ya nzoto oyebi teke eloko ya nzoto na ejoko ekokita na se na loba eloko place wana zala quand même gentil mobali abengo na âge à 22 ans tonton excuse ne eza wana naza bana temps vraiment teke ya kosangaje na yo bien na osala eloko moko boye merci vraiment beaucoup ndenge opusani pembeni na nga oproche nga bo merci beaucoup soignez langage fungwama na maloba na yo na sina loba eloko place wana âge à 22 ans mobali abengo sia ata mibali basili yo te pardon yoka langage siko bandeko na nga soko okomi na 30 ans soko okomi na 30 ans kaka mobali na bako déranger soko omoni na nzela tonton bonjour okomi etanga ta tour te likama kaka yo moto bayeke so mibali basili yo te pardon ntango okomi na âge ya 30 ans ochange langage so omoni tonton na leka bao dérange tonton okomi etanga ta mo tour na coin te yo moko ochange langage te parce que okomi osanti ke âge okomi opusana okomi osanti ke okomi kokende na asi na oloba eloko place wana sikoyo soki mwasi akomi na âge ya 35 ans soki okomi na âge ya 35 ans langage ne peut komi ochange on ne pas pasteur pasteur banda noko na biso oyo alobela ngai ti lelo nazwaka fiancé te noko bato alobela yo te yo moko bitulisi na maloba na yo okoseli noko no makambo okosa tata mwasi makambo tata no pasteur moi tata mwasi na biso ndoko na biso na banda alobela ngai ti lelo nazwaka fiancé te moni maloba ekomi kokita yo parce que ozalaki moto alolendo moto amunoko sikoyo soki okomi na âge ya 40 ans soki okomi na âge ya 40 bandeko na nga langage ya mwasi echanzaka keke so oza na badone ndenge nini na oloba eloko place wana keke so oza ndenge nini langage ya mwasi echanzaka ekomi nzambe talela nga likambo oyo nzambe na ngai na umeli na esprit ya seriba nzambe na ngai talela nga likambo okota likambo na ngai nini ochange langage pa bato komi na 40 ans to ozalaki na ba âge ya 22 yoka munoko elo na bandeko na nga mwasi fungwama eza tolia pete babi fungwama so oza gentil na batonton ozala gentil babi toko mwasi asekaka pamba te foza na charisme mais il faut fungwama tonton moko so mona ba âge ya 20 tonton moko apesa mbote bonjour tonton bonjour soza besoin koyoka te non tonton sorry s'il te plaît naza busy naosala mo bacourse moko sorry oboyi na ndenge kimokolo kozala munoko te nasi na oloba eloko place wana yobi bandeko na nga bosabone massivement na chaîne ya Mabi ya Star TV babi makamba bien eza kuna na kati babi lelo pe libanga eza te babi pamba te eza ne volume ede makambo ne epesa biso nde kanda makambo epesa biso nde kanda ya rythme musamu yango moni nde na seli volume 1 ya rythme ne ba finge na seli volume 2 ya mwasa za lolendo ne mwasa ke na kotula volume 2 nango yango. Merci beaucoup famille babi s'abonner massivement na chaîne Mabi ya Star TV boko za la desté babi nyonso tout eza na kati aibe kaza lisolo bandeko na ngai contactez toujours Mabi ya Star TV na Facebook no beti Mabi ya Star TV bandeko na zawana opesa nga lisolo oyo ko sunga comité na biso lisolo ko sunga comité so ba kwangola vedi ke ba kongola bangole biso toza ndenge moko. Merci beaucoup na bandeko na nga boteli vidéo babi s'abonner massivement na chaîne Mabi ya Star TV boko za la jamais déçu. Bye bye.